Kembote, Koana ne Congo. Unu, munandinga pata, ye munadinga la tupopele unu. Pangiza mamunonzebe maipo banga makulubange pasi kumbundu. Kansi. Monope. Manze mono kileni mulunda koko yefu ngenda mao, ngenda zao. Kute kambe kanda. Lukisoni kisa unakula dieto. Ana ne Congo. Lokota muna YouTube. Kebunda kuya mankisiko. Salito banga saluke kanda. Gena kambe kanda diama. Kuma kanda diama zola ikwa zola ange mono. Pangyama. Jose Wanduka. Ozule Mateun. Yetete diok. Yekatule nkanda, yekatule mwanchi. Pangyama Nzolubonda Leonardo. Manu Lukombo. Maipo banga. Matokulu sale kumbundu, matokulu bange pasi. Kasi apangizama. Nanga volondonde nwa. Voka londonde le nwako. Monope kokola kaki kokola. Manu masivi. Ngob. Pangyama kiamsito. Pangyama tilo peku France kimbote kieno. Pangyama pastoro chimba. Ye metre Jibril. Lwenazi udie matu ye unu. Ma ibobe unu. Nzebo. Pasi. Di bangi kwa watu kumbundu. Idina tokundile meno. Kansi. Mono kanda inuani nanga. Mono kanda inuani nanga. Yentoto. Ye kanda diama. Lozola. Lolembazola. Malutadidi. Manu George. Sindi kuna Belgica. Pangyama Emmanuel Manzambi. Kimbote kieno. Pangyama Sunda Tezu. Kuna Estados Unidos. Pangi toku Guandinga ko. Pangyama Onketo. Mama Tafika. Mama Mimitia Mindele. Pangyama Manzambi kwetela diotamba. Pangyama otuke kuzulu obwe kuntoto okonde zina. Kimbote kiaku. Apangizama. Bomi komisa na kanal na biso. Ana ne Congo. Soki okoti na YouTube. Beta kaka ANA space NE space Congo KONGO. Okomona canal na biso ekobima na droite cloche za wana. O cliquer cloche wana ekomi enregistrer za nango gratuit. O chekombo na yo. O confirmer et sili nango. Chaque fois toko tia video eko yana mir na yo okotala oyoki opesi conseil to senga ka ko finga te mais okala ye mbaki silu okala ye tona de bangula de bakusa maitwa boba tata mapasa mama mapasa na Brixton soki olingi kolekisa mwa tango okoti kuna okolekisa mwa tango esika kokende zate mama mapasa na Brixton azana ye okei kuna okukuta baninga mwa lisolo ekozala mwa moko pe olegisi mwa tango kaka na Brixton Road wana bino pe bolingaka ba decoration na ba fete na bino bolingi kosala fete
soki o contacte biso na 074 040 22 327 tokopesa bino numero ya mama Chouchou mwana ya mongo azaka biso pene awa na Brixton Clapham Common ye pe musala ya maboko ya decoration ba fete ayebi aza makasi na yango mbala sima tokotiela bino ba numero na bango ya mama Chouchou mama mokonzi pe ya mama mapasa ongolekisa matangu bo contacter bango Pangya madumingu jivetokele otomalande unu maibobela Maître Jibril ofongo na matoi Lekya Masokrati kuna Luanda Manu Narciso ndio na Mbutama Kimbote kia kumanu apangiza ama na ina video moko lelo na lakisa bino bandeko nalingi bo landa video oyo soki botali video yango to solola dako sepela mingi te ko finga ezala parce que na programme na biso ko vinga to lingaka yango te mais to préférera mingi li solo ezala to solola alors video oyo ko solola nde ezala to ngana ko analyser likambo oyo ndeko oyo bolanda ye to lo wana malu to lo wana kinkoyi bayotu balanya bo solo te na bandeli yango solo télévision awa toza na Luanda capitale Angola place tozali bo solo télévision ya ndeko Mutombo babengaka ye mingi sango na Congo bo solo ya politique j'étais à Dubaï, j'étais en Afrique du Sud, mais ce que je vois ici vous ne pouvez pas comprendre. Il est sérieux dans ce pays. Ndeko oyo azali journaliste congolais asalaka programme ya bosolo ya politique na Congo. Ndeko Mutombo babengaka ye mingi sango awa aza na Angola na Luanda toyebi te ndenge nini akomi kuna. On n'a pas une vision dans ce que nous faisons, ou on ne sait pas ce que nous voulons exactement. Parce que 20 ans pratiquement, Bavandi Basali base pétrolière, 7000 employés par jour, 7000 personnes bazolia, donc 7000 plats. Et on a souci à Congolais Golia. Nous sommes des aventuriers. Et où tu as mon détruire notre pays. Révélation au salaire de notre passe sur Makambo et Tali Pétrole. Mais Nathalie, et logo ka ndenge bango basali awa. Lakisa bango yali. Biso tozana ngo. Où sont les riches congolais? Wapi bato ba mibeta. Bomi pesa ya no bino mongo. Wapi bato ba lobanga na mongo. Po kano rapide ya pamba ya kokatsa Congo Brazzaville to sufraga nango. Soki tozangi ba avion nandimi. Mais tokozanga pe ba kano rapide. Tokozanga pe ba yoto etandani lokwa mayebobo. Tozangi yango juste biso tozana nini? Au juste biso tozana nini? Na uti na quartier moko Palanka. Boyo kabino moko. Donc Congolais ndenga voyageaka. Soki a voyagé abwaki ngunda quelque part, eloko liboso aza nango intégration la majorité. Ndako ba Congolais nde ba intégra, mais majorité ba boya intégration. Bakindaka na motema mabe na bango, kindoki na bango, bozoba na bango, bozoba na bango. Ezoto na munoko ndeko na bino moko. Bandeko wana ezali ndeko Mutombo muto alobi ezali ngai te ndeko na bino moko congolais oyo ake na Angola. Bandeko mbala ebele tolobaka yango keno biso bangolais tozali différent ya ba congolais.
bato ba finga ka yoka kako te yo me pourquoi be munoko na bino te na ebite soki munoko ni na loba bana oyo boboti na France balobaka français tomoni bana babote na Belgique kuna na côté flamand balobaka flamand balobaka néerlandais allemand baza kuna na Allemagne kuna partout bisika nyonso bazali sokaza na Belgique akoloba wallon akoloba nani flamand na Suisse kuna bazala la même chose allemand to en Angleterre bana bazo anglais ngai baza kotuna ngai pourquoi lobi monoko na bino te mais so lobi monoko na biso boyoka te parce que na lingi ona so loba boyoka yango wana lobi monoko na bino po boyoka yango na lingi te na bomba parce que soko yena mboka na sali onko okolongo pesa beskize yango wana natali koloba na monoko na bino po mokolo yela mboka na ngai bakangaki na mboka na biso kuna taba kopiniri yo okamwa te parce que nasi nalobaki yango ke biso tofifaka boye totambolaka boye donc oye na mboka na biso tambola ndenge biso totambolaka soko buki mibeko okoganga na monoko ya mboka na yo bandeko na ngai ndeko wana auti koloba mutombo azali journaliste congolais oyo asalaka politique bosolo na politique na Congo kuna na mboka na bango souvent na programme na etanga asalaka politique boninga ataka na sango abebenga sango na yeko kamwa akomi na Angola akeko visiter bayat oyo eza na Luanda akomi ti na compagnie pétrolière kuna na ebite akomi kuna ndenge nini po ye akende ko visiter yango oyo autorisé nani et je doute fort que gouvernement angolais a ko préféré avec ça ba portugais ba américain ba français ba ya ko sala ba reportage wana ko avec ça en congolais oui ba programme na ye à part la sur politique, à part la sur vie quotidienne, il y a un bon programme naïe. Mais na monité que comment Angolais a gagné que soyez aya na Angola a ça la programme kuna. Oui, ce que c'est qui visa naïe, à cause de la libre, à cause de visa. Ce que c'est qui en ambassade to yébité. Mais le la vidéo est bimi total là. Ce qui est qui visa naïe en ambassade. Ce qui a sengaki, je pense que a sengaki autorisation pour filmer. Ce qui a kotaki banzela ya kabine, banzela ya lufu. Alors, to revoir ka ya sécurité na biso. Bandeko, souvent expliquer kabino que biso pe na Angola, tozali na ka oyo sala na Congo. Ndenge bazali prise en otage par les Rwandais, donc je parle comme RDC. Bisopé, tout ça na même mikawana, tout ça na prise en otage, na maboko ba Santomé, ba Cap-Verdien, ba colonie portugaise wana, parce que portugais a salaki ke biso tout ça na kawana. Yangana bo mona ki ke ba vrai angolais o ba ngwa bundela mboka bazalaki accusé tel que na parti politique la FNL que bango baliaka bato babanga bango et comme côté onita que non bango baza ba elundu bazalaka appuyé par les Sud-Africains bakolinga ba metité. Il y avait toute une sorte d'accusation na ba vrai angolais pour séparer bango na ba race mususu ezaki na Angola na ba tribu mususu et portugais qui pouvoir atikaki na maboko ya ba étranger. Bande ko ngai lelo biso toza ko sibir ozali ko sibir tozali ko bunda na mboka na biso pour pouvoir ezonga na maboko ya bana ya mboka.
mais na bitumba na biso infiltration ezali mingi. Soki bolandi ndeko wana Mutomba uti koloba bokoyoka bien abi akei na Palanka pe ezali commune moko bien baire moko eza kuna na Angola esika ba Congolais baki kovanda mingi boyoki na munoko na ye akomi kuna amoni ke ba Congolais baza na bango intégrité mais bakei kuna bakoti na côté oyo bakuti peuple na bango mingi bavandi esika lingala ezali koloba mingi mais na mboka bandinga ya bato mosusu toyebi te bato wana bazokota boye na Angola bazokota koma bandeko tozali na baluba na bakatange oyo bakota na Angola bachanja bakombo bazali ebele e na korapele bino ndeko oyo Mutombo journaliste oyo awuti kosala reportage na Angola azali muluba. Donc lien ekozanga te ye na baluba oyo bachanja bakombo bakoma na bakombo ya portugais ba angolais oyo bauti kozwa ye na Congo ba ye na ye reportage na ye salami na cadre nini ye akende kuna ko filmer na consommation mwana ya ba angolais oyo akotisi ye kuna nani gouvernement angolais son Angole baluba oyo bachanja bakombo bazali ko travailler sous couvert angolais bazali ko espionner bazali ko bimisa masolo ndenge esalamaki tango sindika zalaki mobali ya Isabella tango bakoti bato na Lunda Nord bapesi bango mabulu bazali ko timola ba diamant oyo ezali ko tekama na ndenge ya liboma. Lelo sindika batafuna ya kenda Isabella Kima est-ce que makambo yango ezali ko continuer siko na ndenge mususu tozali ko yeba te bandeko na ngai. Bandeko nazali seulement ko attirer attention na bino na Angola na biso infiltration ezali tina moi l'épinière vraiment nazali ko benda bino matoi bandeko na ngai likambo oyo na bandelaka yango ya parfois des gens qui m'insultent yo zoba oyo toyambaki bino tobokolaki bino tozelaka facture ko yamba na ko bokola biso to futa yango ti le facture mono na raté to koma indépendant ti lelo oloba boye yo muzombo oyo okomona mtoto finga muzombo ye mutu tala kubuka tala poussière na toto na ye kaka likambo nini kozala muzombo oyo asalaka na ye toyebaka te tina bafinga biso bazombo toyebaka tina yango te ngai muzombo nazala ngambo nayebi na ngai lingala te nazala nga soki ndenge nini tolongaka na mboka na biso teke na mboka bato mosusu te tokoya na poto kaka bino boleki boya na mboka na biso boboma biso na kati ya mboka na biso bakrimi ya ndenge na ndenge na mboka na biso bakisi na mboka na biso soki tokangi bino ekomi ngambu bandeko na ngai nayinaka na nga bato te ngai nalobaka kaka oyo ezali verité oyo etali mboka na biso bandeko na ngai tozala ini biso nyonso tokota na mulongo ndenge bafurumi batambolaka bandeko soki bomoni bafurumi bazali kotambola na mulongo bazali ebele seke mokonzi na bango azali kosala likambo moko ya munene oyo ekobénéficie bango nyonso omonaka bango nyonso tu bazalaka bomoko basalaka file indienne baza kokende epai mokonzi alakisi bango soki bazali kotonga bango nyonso oyo bazali kolokota ezokende kuna
ata fumiti nzela mususu abungaki me soki akomi kaka moniki na nzela yango eza bazokende boye ye mpe akotaka na molongo bazokende boye. Nazali kobelela lingala ezali monoko na biso te. Soki omoni moto ayeli yo na lingala azali ndeko na yo te. Soki azali ndeko na yo akozala na libota na ye na Angola oyo ya kobenga libota na ye koya. Tata na ye, mama na ye, tata mwasi, cousin ndeko bakozanga te bakozala. Soki omoni abali kopesa yo ba explication ko te biso to bokolaki bino bosalaki boye senga ye facture na ye bofuta. Soki okotisi ye akochange kombo akozwa kombo ya portugais akoyikola mabele na yo suka nango bango bazakaka na posa ya mbongo akoboma yo mto yambaki ye akoboma mwasi na yo soki ko violer akovioler soki bayiba bino bakoyiba bino bakoboma bino yango nde posa na bango. Nazali kobenda bino matoi. Ndeko na yo azali ndeko na yo. O azali ndeko na yo te, azali ndeko na yo te. Tangu tozalaki na Congo, tozalaki koboma bango te. Tozalaki kokotela bango na bandako te. Ke toboma bango, tobotela bango mbongo. Biso nyonso tozalaki na musala, baboti na biso, bamoni pasi ya kosala, ya kofingama, po babokola biso balesaka biso. Ndeko na ngai José Wanduka nazali kolobela mboka na biso. Ndeko José Wanduka asibiri oya asibiri po kaka azalaki muzombo. Balingi bazongisa ye po azalaki muzombo. Auti voyage aya na poto bakangi ye babotoli ye passeport azalaki nango po azalaki muzombo me abotama na Congo. Akotambula na passeport congolais te. Soki ye abotami na Congo akoli kuna akoki kotambula na passeport congolais te. Ba oyo babotami na Angola te basaka koya koluka nzela ya poto. Bakoki kotambula na passeport angolais pe bafinga biso pe baboma na mboka na biso basala ba crime na mboka na biso. E yano wana na tiki na bana ya Angola bo réfléchir. Na lingaka bandeko oyo basi te oyo bakoselaka liboma keno tozali bandeko po ye abotaki na bango tokomi bandeko totindaki bino te bobota na bango. Papa na mama bazalaki kopekisa. Nazali kotia mai na munoko te. Nazali koloba na bino ba Kongo ya Angola. Soki omoni nga na nzela masolo o nazali koloba botunaka ngai te po mokolo mosusu na kopesa yo réponse ya mabe okolinga nga lisusu te. Je ne dis que la vérité. Boyebi ke ngai na bangaka te na yokaka soni te. Mais na lobaka o ezali ya solo. Mabota na biso nyonso sans exception. Bateaki biso yango na mabota na biso. Luki Konga. Lupingila to puto kupata. Luenda sodi. Bayebisaki biso yango. Bandeko mususu babota bana mabok na bia mabana bapara balia yango te. Boyebi yango. Pro nini bobota gibana na bikolo mususu. Lelo oyo bozako kosela liboma na Angola kuna kote tozali bandeko. Tozalaki kobalana. Bongo bozalaki kobalana bongo songa na Angola na bana pona nini otika mibale ngona na mboka na pona nini. Mbongo no yo libana na yaki yango.
botika bosoba wana na liboma oyo bozali kokosela. Nga nazali angolais, nazali mwana oyo bo ngutukili kuna kanda elongi dieno akopandike dio dilongi. Nga na kabalaka ekolo te, nalobi te kendo kozala camarade ya Congolais te, kozala camarade ya Belgique te, to ya Camerounais te. Salaki camarade na yo me omi batela. Kunati mbeni kubatako. Lelo oyo Angola wana, oyo batali ko kotisa mabebele. Ezali bapaya oyo bili kotisi na Angola. Biso tango toki na Congo, na koyebisa bino. Bangolais mingi oyo baki na poste. Oyo batanga ki bazolinga bango te. Et parmi bango mingi bazalaki kosala baki na ba poste, bazalaki ka kosala en entendant bazela ka date ya indépendance ya Angola, pa bazonga na Angola. Ça c'est la vérité. Tango Angola est comme indépendant, Bangolais boni oyo bazalaki kosala baki na ba poste. Tango kaka tozwi indépendance batiki ba poste na bango bazongi na Angola, babandela ya zéro. Pourquoi bazonga na mboka? Et si je parle de ba Congo de l'Angola, bikolo boni basalaka yango. Basalaka acte ya bongo que non, atiki poste, azalaki directeur, mais atiki yango. Akangi biloko na mwasi na mobali bazongi na Angola. Parce que ba para na biso bateyaki bango bongo. Bateyaki biso, y compris na bino. Bazako kosela liboma ke to bala naka, to sanga naka. Mbwaze ngweno. Bino bandeko ya basi na zolo bele yango. Bosilika te, moko kamba mo ngini nanga. E maman te boba, ma kereka te bobe mono. Vous savez que je dis la vérité. Nazangi moutou respecter, mais je ne dis que la vérité. Et ce que je dis doit être raconté. Parce que semblait ça les mamingi. Naba compagnie à Bissowana, les loba mouton bazako yabe, parce que kuna na kati, nous avons des Zaïrois qui sont là, des Congolais. Bazana mikanda ya Angola. Ils travaillent comme des Angolais. Et ces gens-là sont des traîtres. Bango bako boma biso, bango bako trahir biso. Mokolo ya trahison ya Angola, tant to koma na pasi ndenge bango bazali ko koma. Et que ça na bango bako telema parce qu'ils sont là dedans. Nous croyons qu'ils sont des Angolais, mais qui ne sont pas des Angolais. Bazali wana pona intérêt na bango. Parce que babota bango, basala kamabe. Et c'est le moment to sangana. To voter un pela na pouvoir elongwa. Bandeko, soki un pela elongwe na pouvoir, un vrai Angolais azubo konzi. Oyebi pasi, ayebi tribi, ayebi nyoso ya Angola, faut to bala ye bato wana. Na bandeli yango lelo, tono oya mai, to tank, to kanali oya mai bosala ki bozira ba jacare belé. Ezali na ba crocodile belé na kati. Ba bomaka ba crocodile wana na minduki te. To bo chele ya bango poisson wana na kati. Mais ba buka ka tanki wana. Comme ça mai nyoso ebima. Comme ça nyama ya mabe atika la moko moko. Bomona yango, bomona bango surtout. C'est là que beaucoup en finir na bango. Parce que beaucoup mona nyama nyoso mai sopani. Mais soki bobumika ba nyama oya minene bolongoli bango, oya mike ba kotika na se ba kokola. Ba kokoma minene. Ba ko sala kaka oyo ya minene bazalaki ko sala. Ezali ndenge moko soki yo zwi ntambo zwi lion na zamba ya Angola, ya Gabon, ya Congo, ya Cameroun, oke na ye na zamba ya poto, kuna akobota batabate, kuna banakolia pondu te, abanakolia pointe noire te, soki banakolia nini, akolia kaka misuni. Environnement, ekobongola ye te, nature na ye azali nyama moko dangereux. Azali carnivore. Ako changer te.
bino bozali kokosela liboma ke non ate alobaka lingala azali ndeko na biso te, lingala ezali ya biso te. Na Angola tozali na mabele te, to mboka oyo elobaka lingala ezali te. Moto oyo atrahisaka ekolo, moto wana balimbisaka ye te, me tolo bayango bala boni. Tango bozo wela lokumu ya patrie, moto wana bakoki kolimbisa ye jamais. Parce que azali traître. Ndeko ya mwasi oyo akotisi ennemi parce que te na botaki na ye. Ayebi te keno akotisi ennemi. Azowela intérêt na ye. Esengo na ye. Esengo na yo ezali ya mokuse po ennemi wana akoleka. Azana mission faut ya accomplir. Soki accomplir la mission wana na yo kutu na bana bakoko boma bino bokufi pe. Bande kona biso tozala ini to vote malamu empela elongwa. Bandeko bapaya nyoso tu oyo bazoso bomenga bazo kende nango balongwa. Tozali na bangole oyo bazali na mort ya patrie oyo balingaka mabele na biso balingaka peuple bazali. Bandeko na ngai, nous avons beaucoup, pardon, ils sont nombreux, nous avons beaucoup de gens qui sont là, des étrangers, qui ont changé de nom. Surtout Bakatange Baluba, s'il vous plaît, Botala Bango Bole qui sa bango te, sont des mauvais, des traîtres, Oyo Bakol Club, celui en Angola. Bino Bozali Kobota, Bozako Kangamisu, Boko faire payer Angola, Angola, et comment la situation où va comme nango va RDC. Bossa na bango camarade na libanda na poto na Angola te. À l'exception ya Angolais oyo abotaki na mwasi na bango, tangu yo kozonga na mboka oye na mwasi na yo. Okobota bana na yo na Angola na mabele na yo. Okoye kusabana na yo oyo biso tozali po bakozala kati mabele na yo. Mendeko oya mwasi abotaki na ekolo wana botika ye akufela kuna. Po batoli oya baboti na biso ayokaki yango te. Soka linko zonga atika bana kuna na mobali na ye yende azonga ayako kufela na Angola. Oyo na lobi bolinga yango te kwaka ikulu kwaka mo. Nzevo maitwa boba imakirika twa boba irma ushora mupuna kini na nzolu vonda mori mao godinyo